biso na diaspora tosolo na bosolo lelo lobi soki tobongoni kongo na biso ekobonga o kongo na biso ekobonga o kongo na biso ekobonga o kongo na biso ekobonga soki yo na ngai awa na bongo bongo na biso et bongwani surtout ba congolais à diaspora à travers le monde entier particulièrement dans ba pays ba bengi pays développés. C'est à vous que s'adresse ce podcast. Lelo tolo belanine. Na c'est qui Tant vous allez en Afrique. Vous allez kaka. Engai furaja Mikili. Mikili. Ingasuraga Mikili tevirange baby. Nzambe talanga. Nzambe fungula nzela la kende. Nzambe mukiriza leo. Nzambe naleka naswaviza. Lelo lelo comme susu lelo comme susu comme quoi comme na poto bando comme na poto biso bulikaka futozonga na biso fututatala kongo ndeko olingi nini tanto kotoyo olingi nini yango nde tokopartage lelo au micro ndeko na bino Jean Dinsid ko wuta bongo Canada malili ezali banda lelo na wuti kolongola neige nkola sopeli biso ngena ko sopa neige ezala ya koteka nde ba conteneur déjà eseki kimi anzame za bino esengo mingi merci pour la minute opesi ngai rapidement na lingi na partager réflexion oyo après avoir observé ndenge ba mouvement eza ko salama na diaspora il fut un temps batunyo surtout balingi balongwa Congo mikili nde paradis plein de kuna soko komi bo ba comme na mikili ba routine ba vidéo ba photo ko lakisa bande ko tika na Congo comme bino de botika na lifelo ba mususu et la télécharger et lobel échanger voire même pour son autre échanger mikili mais depuis un certain temps j'observe batumsu yo ngana koma kuna ngana koma ngana sama mama moi ngana sama mouvement comme susu Congo ndeko rappelle-toi pas sur monaki poko na mikili yango banzela ni no lekeri pourquoi za ko sanyana na yebi ke ba problème politique en général on doit ça là que tout bimaka bamboka tout bimaka mutako luka vie ailleurs ne to ba to luka vie mais des fois quand je regarde ba comportement monsieur na kata ya communauté je me demande ce que mutupenda bimaka pour aller chercher la vie je me demande mais j'ai l'impression que mingi ba bimana on peut kaka par esprit il y a défi, il y a vengeance, il y a concurrence. Masta to avana na ye akena mikili. Masta na droite akena mikili. Uteka yo mogo, siko bango tindi la roba photo et puis so dene de nganzi. Bino nga attendre le funa koma. En fait, olinga koma mikili juste pour ba miso ba kena ba melisa ressources société yona bango boza la place mogo. Mais ce que to landi vino bien, to analyser bien, oza mutu mogo sika na yo vanda ezande Congo. C'est là que tu devrais te développer. Mais à force, il y a un mouvement, on se retrouve dans la place où on a payé un soutien. Au-delà, il y a des problèmes politiques. Au-delà, il y a des crises dans le bambo en tant qu'être humain, na lingi vraiment na kati ya li solo oyo, na conscientiser yo que c'est très important de tenir compte de biloko mi balé que je trouve majeur na vie amutu. Il y a des bosso, yebake, bon moyen na na suka. Mikolo na mukili eza muke atobeti 90 ans eza nora muke par rapport à l'éternité. Donc prendre conscience que bando botamaka na mikona yo chaque jour et que naka en diminuant et matakati en nombre réservoir na yo eza kosi aloko l'essence au tchena mutuka au sali plein essence plus ozo rouler plus ozo perdre essence na yo à un moment donné réservoir yo tikala vide. J'ai l'impression que ça la bando bazo vivre on dirait baza éternel sur la terre. Via moulaïté, via ça vraiment moukoussé. Et lorsque je vois dans notre communauté, Batoisa Kokouf a 20 ans, 25 ans. Via Moutou, au 120 moroboué. C'est choquant de voir que Elengenzo Tomakasi 20 ans à Koufinaï, 25 ans à Koufinaï, 50 ans à Koufinaï. Plus nazo mona, biloko nazo salamanakata communauté nabiso, plus nazo prendre conscience de la fragilité de la vie. Penalingi soma sécurité pendant tour na vie na ngai, tantôt na gauche, tantôt na droite.
ndeko yeba que sur la terre vie nous a mukuse. Tu dois avoir une bonne gestion ya temps na yo sur la terre. Ya mibale, il faut avoir conscience que comme mutu, il faut oyeba na mukili oyo yo penza oye kusala nini. Ndenge balobi na français, qu'est-ce que tu es venu accomplir sur la terre? Eloko nini oyo ekomarke vie na yo passage na yo na mabele. Biloko mibale soko oyebi yango te, obanolandaka ba vague. Vague mikolo Angola, yo pe na Angola ewuo. Vague mikolo yo Jobu, yo pe na Jobu ewuo. Vague mikolo bena donc Afghanistan, zo pe sa Afghanistan ewuo. Vague mikolo no Poutine sa so kitike pa Poutine bo mbala moko pa ozo parler car l'art, yo pe kuna ewuo. Longo na commission non, mikolo bena Alaska, lokona na Alaska kuna l'île za bato za rapena mingi te. So o kitike kuna donc okokoma pina donc premier ministre secteur ango yo pe na Alaska ewuo. Il faut oyeba na vie na yo olingi ko accomplir nini et esika nini esengeli na yo ovanda o s'installer pour accomplir biloko wana. So oyebi te obonozalaka ba vague. Na kamo ifite un moment na omona ba vague ya ba congolais ba ya na mikili ba pasteur ba fungula ba église. Lelo comme vague ya ba pasteur na susu kotika ba église kokene na Congo. Bon, je peux aussi comprendre que dans la vie ya mutu sana ba épisode. Et ça na ba épisode, monsieur épisode boui. To boui yango te. Na mona bat mususu batika moi gablo no bazara na ngona Congo qui peut-être devrait devenir plus tard entreprise en munene o mikili aena mikili siko comme mususu oh non fona zonga Congo ba mususu ba tanga ba yayi koto yo a sali tout abeta so ba 7 ans moi c'est atikala na Congo abunda moi c'est ayi Golanda à peine moi c'est a commis 3 ans après muta comme suko boule Congo oh mais siko Congo susu ndenge nini tolonga lisoto zonga lisusu eza mabete ko zonga na Congo eza mabete ndeko na diaspora eza mabete. Le problème ce n'est pas de rentrer au Congo mais puisque ba mouvement wana eza na effet négatif na moni yango na ningine interpeller conscience ya mutu oyo akozomwe eloko ba va et vient toujours sala wana toujours gaspiller temps toujours gaspiller mbongo pe tozali ko s'embrouiller yango na mituni olingi nini osalaki ba démarche mwasi alanda yo osalaki ba démarche bana balanda yo ezio ba mbula na ba mbongo oyo dépenser à peine ba komi otiki lisusu yo wana ozongi Congo et le pire dans tout ça mwasi otiki na poto moke na Congo oke lisusu kokota libala oke lisusu kobota bana alors que ba oyo memaina na poto nano stabiliser vie na bangoti c'est ça qui m'invite me pousse na kwa kokabula réflexion oyo ba va et vient na ba désordre za kokoze bana na yo opesi bango nanu environnement malamu te voilà déjà encore précipitamment et na constater lisusu c'est exactement même mouvement lisusu c'est-à-dire que mutu zoni na réseau azongi kin azongi Congo abani mo ba faire moko bokuna omoni tala kaka ba manufacture mo pe fo tozonga kaka azongi okuna mususu mon cher talaka bambo nde okene be Congo ngo pena nini miki non to yabina makama longue zate soko oscruter bien c'est parce que na raisonner bazalaka 5 3 déjà bazongi na bango na Congo yesu ka komko réfléchir bi etotika li 2 ngana précédé oyo mususu olege yake ndatika nganga na précédé oza ko sala vie na yo en fonction ya batwa libanda et non pas en fonction de toi-même non pas en fonction ya li bod au fondé foyer au vandi na foyer ngoti au boti bana au pesi na no bana na te éducation ti impact na yo na vie ya bana na yo ezate mais misuno kaka ba mouvement ya ba camarade ya kendaki ya kendaka ye kutukutu ye ikuta atika mera wa bana baza ya kendaka na ye papa la vie est courte ça ne sert à rien au binaka nengoana et batu mususu baza ko souffrir mwasi na yo bana na yo et toli na kopesa susu aboye ndeko na diaspora soko zali no yo célibataire tikala na no célibataire continue osana ba mouvement na yo comme ça tu peux te déplacer comme tu veux quand tu veux où tu veux muto souffrir te mais ce n'est pas normal muto fonder foyer à peine au fonder foyer au kimi lisusu au zongi lisusu au ke lisusu OK ozo lukanini ndeko nanga yoka sur la terre ezana pays moroté o eza paradis chaque pays chaque continent ezana ba réalité nango okozwaka te sika moko oyo tout est là zwa conscience ndima secteur moko boye vanda paye le prix soki Congo vanda na Congo et j'applaudis
bande comme ça tozala na bango na diaspora azwa pena mwasi na bana bazonga na Congo et wo ba s'installer na bango et je les vois ils gagnent mieux leur vie que ndenge bazalaki na bamboko tozali. Ça c'est très bien. Mais que likambo ke bana kotoyo, mama kotoyo, yo kotoyo, obi kozo luka vie, mon frère, ozo risque mon avis yango et lesquels yo ou accomplir rien. Le boki moi ça koufi, au vendre ba bana to bana moi ça finalement, toi na libala 20 ans mais qu'on vend à peine revendre na bopena to vendre 5 ans parce que les autres années ozaka en mouvement. Ah bana, moi na koufi. Ah moi na nga na koufi na laquelle ma bête ce sont des réalités bandego. Puisque dans nos communautés il y a des morts, ngapé lobi na kokufa. Natiki déjà vidéo et tu je n'ai plus à penser que liweze abatumusus ngapé nazali toujours mortel le roi bobakena liboso. Yango ezope sanga conscience que keba à un moment donné la décide où tu vas vivre. Où tu vas vivre et tu payes les prix. Na bamboka tozali awamboye, mboka lokolo ngana nazali et c'est mon ango courant sans problème, maï sans problème. Mais ce qu'on fout facture on a été à courant à maï. Awa moyo olambisa fufu pona muta kurale ya ole saye zate tandis que na ba Congo na biso au futi facture te muta ipo kata yo courant ou bien mai oko vandi saye papa atalara tolia na mo fufu courant tigali nango ozo comprendre bamboko to sala malili ya kosaka na te hiver ata ba 5 mois bozaka na kata nini mais et pas na biso moi to sali banda ba avantage na ba désavantage sali de part et d'autre. À un moment donné il faut décider na vie na yo olingi nini. Parce que moi, si au Baliwana, bana oyo boti, yom doit leader na ya famille, ozo me mabango na directionné. Ou bien à l'inverse, maman, yom to yaki liboso, bominzoto, sali toutes sortes ya misala po papaya. Papa yé moi 2 ans après, yon no bimisi sur ce projet que non, tozon ra Congo. Bana batika na bango surtout kene boy. En fait, bo comprendre nga bien, souci na ngeza boy. Ko sala vite en fonction ya mouvement ya bato. Yeba penza olingi nini na vie na yo. Olingi ko accomplir nini. O s'installer wapi pour ba rêve na yo et se réaliser. Et tu payes les prix parce que ça ne sert à rien au kendara ba va et vient yo mo ko en stabilité famille na yo baso vivre toujours comme un peu en attendant papa zongina na Congo ko meka bon tout c'est na moi 2 ans moi 3 ans to yebite ceux qui au bout de 4 ans to obligé to longwa le sous famille mobimba to zonga sous na Congo to yebite famille ezo vivre pe na position moko ya kozela. Dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Tant que au yebinante eloko lingi, au bandako kolanda vie, tantôt à gauche, tantôt à droite, 50 beteloka boye, 70 beteloka boye, topeliwe beteloka boye, finalement accomplir rien. Nekonanga vieza mukuse. A to na diaspora, tout ça chaque pays ils en a ba contrainte nango. To moniam, mais à un moment donné, soit décision ou bien ou affronter ba contrainte wana ou se réaliser dans la vie ou bien au kangi bisaka au kelibela au zongi pa na biso na mère patrie au s'installer ezana kikwiti ezana idiofa ezana lisafa ezana boende tona mboka munene zaka kinte parce que souvent quand on parle de Congo tout le monde rakine Congo eza munene nana mister moko to vana na ye na ville à Montréal alongwa na ekala zonga avant na kinte avant da soki na province na ba Congo kuna soki na nini akenda na yebenda kuna et il se réalise. Donc il faut yeba na vie na yo lingi nini tika kolandaka mouvement ya batu ta femme en souffre tes enfants en souffrent ou ton mari en souffre tes enfants en souffrent yo moko pe ozo gaspiller temps eza mukende ko liwa lobi na laquelle nango liwa te sa ba réalité zone de conscience vanda réfléchir et paye les prix ceux qui na mikili tiga na mikili affronte les réalités bâti ton foyer éduquer banana yo créer les bango environnement moko ya bien tia bango na nzela soki pe Congo kanga bisaka avec fierté zambo kanabiso zonga trouve-toi un coin installe-toi fais face à la réalité poursuis ta vision réalise-toi on peut se réaliser partout sur la terre pourvu que on sache qu'est-ce qu'on veut olingi pena nini et sengeli ozala wapi po makambwana et salema tika bato basalaka ba mouvement na bango oyaka yo moko na mokili okolonga pe yo moko na mokili oyoki ngande konanga ezalaki juste moi réflexion biloko na eza très important to yeba parce que même développer à Congo na biso ezo dépendre pe na biso ba individu est-ce que to yebi nini to lingi vous comprenez ce qui déjà en tant qu'individu oyebi nini olingi oyebi comment ko se battre pour makamsu to mona na Congo wana tu te demandes mais Congolais lingi nini juste. Comment voulez-vous que muta nyokola ki bino, le la na pouvoir,
Bon basusu vraiment il faut azonga mais mutango tanga zala kala bien bo bambaki mabanga bobi azala wanati oyo aza siko bino to baki yende mobikisi finalement bolingi nini parce que nan bo définir te eloko ni bolingi so bo définir eloko bolingi boko yeba kozwa direction et les moyens qu'il faut. Et ça, ndenge na lobi ezo banana na vie individuelle. Yangondo komema na famille na yo, yangonde un jour ekokoma na kati ya pays. Alors vous comprenez pourquoi nazo bake tout part de la tête mentalité nan. Oye banan. Ce qui yo na ngai bongo et bongwani, to ebi ko tia ne ba na français les intérêts au bon endroit, to kozwa les moyens qu'il faut et to kokoma na bisika. Et c'est ça que j'ai appris na Mundele. Mundele ayebi et nini alingi, idéal nini a vinaye, après à cause les moyens pour atteindre ces idéaux. Akenagate ngulu ngulu, alandaka objectif naye, pe achaka mécanisme pour atteindre objectif naye. Bilo on a ce bandeko, même dans na biso devant na Canada, j'ai vu des mouvements juste de province à province. Parce que Batu, balobi na province telle ezo simba au moni pena que communauté ba dans se vide. Na province on est moi 2 ans 3 ans après ba lomo suzukuna. Province telle ezo pesa mais dans l'entretemps ozana ban on dirait zo traîner bango na ndenga Israël na kata désert mais bana bazo kola à un moment donné même leur devenir baza stabilité et ça biloko ya ko saka na ngote stabilité à bana baza wapi tantôt la province tantôt na ville na mona ba musuba sala mouvement même dans la même ville quartier kuna ne quartier no kuna allez à longo koto na quartier na kuna mikolo quartier te kuna koto au moins ti congolais mo boake a découvrir quartier mo boya bani ko s'installer kuna bato aye ko visiter ye des bandi koto bien allez bato noya nde mo kuzu. J'ai décidé de quitter les quartiers parce que des familles congolaises vont dans les quartiers. Pour aller dans comment ils ont ngamuro, sugo neba comme mi balé balani boy. Kala mingi te réseau mobimana e oya awa. Allez, allons ni suswana. Même na kata ville moko mouvement eza ko saleba. Olingi nini. Tala vieza mukendeko et clarifier intention na yo, vision ya vie, installe-toi quelque part avec ta famille, payer les prix. Accomplis-toi ce qu'il voyait toke nabiso. Voilà, j'espère que ozumwa ndambu ya kitoko commenter, partager ndeto monani mbala yasima. Biso na diaspora to solo na bosolo lelo lobi soki to bongoni Kongo na biseko bongao Kongo na biseko bongao Kongo na biseko bongao. C'était votre frère Jean Ditsil Kouta Bongo Canada. Abonne-toi Pekabula, ndeto monani susu mbala sima.